la famille affaire à Bakardacha. Christelle Kabea vrai ou faux abota mwana kisimbi. Vrai ou faux baboto baboko la enanda kumoko boya ba afilora oya balane déjà akoma mwasa libala na France. Vrai ou faux Josepha Chakwazalaka madame na bango. Et voilà bandeko na ngai. Toko sala analyse ngana bino tozana Christelle Kabea cœur ouverte akoyebisa biso ba vérité ya makambo nyonso parce que ye moko aza présente na makambo oyo atalisa biso makambo bakoloba pona ye eza solo to ya lokuta. Voilà. Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez bandeko na ngai. Guerre oyo internet eza koningana. Bakardacha bapanzana mi bayesu ko panyanyanya. En tout cas actualité bengi biso Christelle Kabea a cœur ouverte tozana ele loto ko yoka e to ko tikele vraiment tant aloba nyonso o eza na kati ya mutema na ye. Histoire oyo e bandeli tina suka nango. En tout cas bandeko na ngai bo like bo partager na ba nyonso no ba s'abonner te bo s'abonner. Christelle Kabea azana biso elongo to ko yoka vraiment. En tout cas abimisi nyonso o eza na mutema na ye to ko cha place to ko suka to suki et to ko continuer ngana bino. Vraiment bandeko na ngai affaire oyo to ko ebate to ke nango wapi. Babiloko aboye mona rape batumsu pe bakufi batiki biso kaka boye na bagrando ya boye. Bozalaka baninga bosalaka ekiri esimbaka te bokabwana kala bosalaka rando esilaka mesiko makambo ekozonga lisusu nini esali ezonga nani azongisi yango bazana ba blessure na mitema ya bango entre bango moko na moko. Gloria kuna na Jael Josepha hypocrite Jael ikuna soki esprit serpent to koyeba te elikolo nango afilora pe susu afinga Christelle Kabea na nenga kosakana te ka bota mwana kisimbi asala boye azongisa boye. En tout cas nyonso tokoyaka ko découvrir yango awa Christelle Kabea ye moko akoyebisa biso ba vérité ya makambo nyonso. En tout cas bandeko na ngai bo like bo tcha ba cœur na bino e kosala biso bien. Vraiment, Tolanda Christelle Kabea, ndenge akoloba, azana biso a cœur ouverte. Pour yom de nos pensées sangwana, ou consciente. Mais na madame qui pour affronter nga, ou répondre face à face, que yo a madame. Na comprendre quoi madame, te boba to télévision live, ba comprendre que ou anuka mutu. Pour nga madame qui pour na yo ka yo expliquer nga sur madame nanga. Je le fais. Jour devant Dieu, ta Bible na c'est, ta vie non en jeu. Jure so yo yanda kunanga te ko se anga $10 à transport na butu. To bi ngana to na bovan. Jure devant Dieu na ko se la munu wa mute. Pour no ki na lève obi na yanda wa Kardashian mo je fa ngana yo na ko luka muninga. Dieu m'est témoin. So na ko si na butu lelo nzamba lola na la mukate. So ki nga Christelle na yanda ko luka Josepha. Nga Kabea na la mukate. Mais so ki yem ko luka ngana ndaku nanga. Nzambe putaye. Nzamba futo ma chérie. Na yeba yo même pas. Na c'était ça na yote. Na va mu comme ça ndako na nga boy. Téléphone est sonné. Oh. Mon fils mo zubanga. Oh comment nga Josepha Chako na koti sika pas wanga sel wela pas grâce mbizi. Na koti pas grâce mbizi et tout et tout. Ba sanga ke nga ifana kanga maka na yo za sodo et tout et tout. En fait, elekelinga. Na longo na équipe jo ngona na ndoke pas rafine fait na bon mo fait betana. Po nga rafine to zaki aveni moko. Nga rafine to ki ma veni moko. Nga na e bandeli yena le pango elandi mina lobo ko mususu na ke pas rafite na cop mo sol en fait nazo ngabo fiango ce système téléphone ngabi na yo kaye na bi na bovan en fait on ngape na koti bovan côté nini na bi na venir radio il est minutes même fi mo ya ti talon et tout na yana jo pe na rendez-vous na Gloria mbali boso to kuta ngai bo bona to ngaba photo ngai na Gloria mbali boso omoni Gloria ye. Et gloire pas yaki. Antarabwe, fiango pa ye. N'a pas tellement que n'abi n'a été n'a pas été. Tout ça n'a pas été. Ah, tout ça bien connaissance fait bien. N'était aucun de répétition héritier. Tobi to répétition ma bon pas maté. To somba. Moi ba champagne bani bika système. To na bon moi bez analyse wala na kona. To somba Muscador moko non amarula pardon to sombi ba whisky Jack Daniel to sombi ba champagne to maso débuter semaine boble mo bongo to yenango ya lobi ke non ngana ko nga héritier mbongo Gloria abia ye a ba danseuse mbongo
nga na lobi na nga naza na eloko kobamba mutu te mbongo na nga ya mbongo na nga bula kuta bina nga bi Christelle boka ta sanko nga bi te mama na sa na nga sentiment te to na répétition to vandi to na répétition Héritier bandi ko boka biso mabanga ita zo boka Héritier zo boka biso mabanga awoboka ngai na Gloria Fredy Akimbe to vandaki Adams Luzolo Fredy Akimbe Josepha ngai Gloria na Noa Kalonji la Ouidji aza vivante et ça boka ngai na Gloria na Fredy mabanga parce que même si na table Héritier ba kombo na bango te so bozu vidéo bokena vidéo betika Héritier Christelle Kabea ou Gloria langi bomona ekobimisa vidéo Héritier tango yemba abengi nga na podium esaka kepetaka na bovan na mati na podium atuni nga question pesa nga kombo ya bato bovandi na bango na pesi kombo ya Adams Luzolo na pesi kombo Josepha Chako yeva nyo bamba wata mbongo ti tomati na podium ngai na ye tomati na Héritier na podium tocha Héritier champagne na makolo ya ebaki na Héritier te Héritier bien ki ba yeba na kite po Héritier ba kombo na ye atunaki ngai yoyo wata za vivant aza mowe te il est vivant so na kosi ba contredinga et pas na ye akiko wata ba contredinga ngam na pesa wata kombo na ye to sisi répétition wana to kena mupandi bobi Héritier so sisi répétition akena tema mupandi aso na batu na ye to te mupandi to seka kutu na sa vidéo mona wata komona notre question na ta bra cassé boy to salelo wato sisi Josepha soki Héritier boaka eza pona occasion un jour wana parce que Héritier ba na yete jour entre to sisi Héritier alors que studio asa la générique ya je suis wata je suis jeune ne Héritier azo aboaka Josepha biso na runia parce que na pesa kombo ya Josepha Héritier ba na Josepha te asa vrai en fait atiko ke gauche droite yesu ka bambe Héritier mbongo asala tapage na ye c'est pas dit que pour ya bambi mbongo to aki ba bola non OK ngana na habitude te ko sa tapage na mbongo na ngeza mbongo na nga mbongo tapage donc so mongo gourmet na nga délire na ngeza bijou donc je vais pas gaspiller 1 euro pour faire plaisir à quelqu'un donc ça se met dans ma sang na tela mbo so ba whisky to ma biloko ekoki nango le reste je m'en fous en fait il y a qui n'a besoin Héritier achaye ka il fallait somber loko il faut mériter mbongo pour Héritier a mona ke fimo azo exister yanga na kati Pingo sa matana na yo. Sa matana na yo. Nga kese na bika vérité na mona na yo na voiture te. Na mona na yo pe na billet baboki mbongo te. Je sais que jour na sala vidéo na simbi $30,000 na maboko. Et l'équipe des jours a simbi mbongo na maboko. Alors ça va Christian na ngutu ngpa baki na YouTube mutalo ngwa défi na 30,000 cash azate. Ya ye na mbongo na sala vidéo Christian na longoli défi na yo. C'est tout en fait. Na tiko mo na mbongo na maboko boete. Na tama Josepha attaque lipa 20 francs à son beningate. Attaque kir dans Josepha. Ce qui te n'allait pas Josepha, na chambo nanga. Mbongo nanga to lamba. Soki n'allait pas Josepha, na chambo nanga Dieu m'entend parler. N'allait au felete. O to lamba. Et là Josepha o inanda kune o nga na ebi. Yaka mbabola na nzungu. Makala to somba. Biloko olia to somba. Donc son allié n'allait na mbongo nanga, n'allait na mbongo no ta Josepha. Tokenda chez Flore, yo to liambo nanga chez Flore. Na futa facture ma chérie. O liambo nanga ti. Po biloko lia chez Flore makaya boyo lia ki wanizaki ya mbongo nanga Josepha. Tokenda chez Flore to aki biso nyos to vanda na mesa wana. Deux personnes kande ba chaka mbongo ma chérie. So yo lia makaya boyo no lia ngati, nga lia makaya bono ta. Oyo c'est un bon à transport dans donc comme ça o wanga na yo pour ça qui madame je vais ta conscience oyebi c'est que je suis en train de dire yo beba ndako na biso te ndako na ko lukana ta on glace tinda yaki ndako ni eki pana ngando bana ngana yeba kiyo ata so mo ko na internet nga bengo ta nga bito to mo ko benga na téléphone je fais na caution je va na mulube na lataka orgueil monde ta idete na benga ba tuze nga ba kela ko ke ba relation bête te preuve année gel ozana yewana tout na gel na fête à Gloria, j'ai la télémisanga. Mathias a vivant, na comme ça Matika songo, a vivant, Mathias Koufit il est vivant. Nga on est pas dans chez langote. Comment on salle boy na pas Gloria toute na fête. Eh moi to mi libana Mati to sona Mati to na voiture to so libanda. J'ai la télémission ba son sona Roger bleu moi bongo. Biso to sona Mati to to débat ba sona biso.
Ataka fi moi pembe nanga. Bonsoir, ngabi bonsoir. Oh, Christelle Kabia ngabi oui. On attaque, on a fruit d'ici. Maman loba oh, sona kosi nzamba bomanga. Dieu m'entend parler. Na nanga été. Oh, nataka on a fruit d'ici. Oza idole nanga. Ngabi bon. Oh, famille en mabayebi ki na lela yo fort. Parce nga goût yo ça na télévision. Nabi ok. On a kosa numéro na PC numéro nanga. Soki asambelaka. Botune abenga combien de fois on a na yamba été. Parce que normalement tout ça deux mondes différents en fait. Nga habillement na ya coutrement na rotambo na été ils ont reflété vulgarité en fait. A trop vulgaire na habillement na. Et moi asa jaraba minanga te. Jaraba minanga asa te a trop vulgaire en fait, elle s'habille mal. Ba collant, le ba kata. Ya délire nanga te. Nga ko ba bongo te. Na rotambo te ba kasa nga no to ba fia ba bar ya ba o mataka ba so bina ba bar na ba kiti si nga lelo. Non. Nga so tambula ba comprendre que moi fille à moi mutu mo pa malonga ko to mutu mo mutu wa ministre ko te matali ngam wa jael impossible na coutrement ne simba te ana coutrement mo salita en fait ba kola ba kata les moments mi kousé bi mo ga bien te être trop vulgaire en fait na ko to mona été abotu na ye so ki asambelaka abe anga combien de fois téléphone na yamba été parce que non mona ngana et tout ça monde mo te soki aya pa na ngamba la liboso za jour ba ya ki Alain de Laza vivant. Jour na sombela e quiz ali azofi bana misape makolo. J'ai dit que tu peux m'insulter toi. Toi tu peux m'insulter. Aya pa na sombela e quiz abala azofi bana makolo. Jour ba ya ka pa na nga. Jour ba sa ke émission ba sa ya mama mboka ni si je me trompe pas. Ba ya pa na nga. J'ai la zala Alain Dele ngana gloire to ki na rendez-vous na biso. Gloire ya ki na garçon nani Paulin Mbokani. Mbabusna moi j'ai na vie nanga o ayina mbabusna monnaie na nda onga na pesa adresse na nda kunanga na sombela kuisa barabara na makemba ali afibati na makomo na sombela kuisa na janvier jamais que na ko sombela kuisa afibati na misepa makolo eleki j'ai la comment benga téléphone mukomusu ba na Fredi Akimbe nini 20h oh Christelle no yo kanza to ke shaba ngabi ok Fredi Akimbe za vivant na okoti c'est na ko sarate. Na mema j'ai na Fredi Akimbe na shaba na sombela Thompson maman loba elle est vivante so wanga na ngo pona réseaux sociaux na sombela bango Thompson na makemba na shaba ponga na shaba bova na shaba eza nango so ki makoliza ngo une affaire 10 minutes 15 minutes Fredi Akimbe yaki na voiture na ye tokenda shaba na sombela biloko alia ameli ba meeting ne pas amela mi meeting ameli meeting na ya ameli ya biloko bebeleng eleki aye ko na ndaku na ngana fi moko boy Sonia wabite so bobi Sonia fi moko ne fi so ki TV to YouTube en fait na ba ke ma bien te Sonia ba uta gambela je la ye ba uti gambela ba ina moto ba kiti akoti abenga na ndaku on na so anayo aye ba ina Sonia za vivante ako témoigner na mitote na kosa ya mutu ikamuti ba ina Sonia ba komi na Sonia. J'ai la banane besoin non. Pesa na $5 ya transport. Na paye $5. A consciente. So liambo na ngate Jael. So yo liambo na ngate. Lole yoka mabele yoka. O wanga na poya réseaux sociaux. Na paye $5 à transport. Na paye $5 à transport. Avant de venir expliquer nga makambu. Prévane makambu na kota makambu ba tout en fait azolo bananga oh gloire salinga boy na répondait sur ça sincère ensemble na ebisa bi boza famille avant ça kutu na kenda salon na bon marché na salon mobu na bato bi bon marché bi salon mobu garçon ça à trésor no sanga suki garçon ma trésor ça salon na bon marché asalinga suki bobi sala trésor salon ça na coin ya progrès hein na coin progrès. Nga na suki pas trésor salinga suki il fait na bima na pa bananga eki jour ba fête trésor salinga suki Fredi Akimbe benga o tona gloire na Joseph na Jael boza mais na bon marché ça boy ba ya na salon to sisi na salon wana comme azam mito za mutalo kuta anga cha séparation entre nga na gloire o gloire kuta ngo temi atongi yo na taleka na seki na betalinga te a conscience mamna loba o. Et l'équipe Mikolo, des jours à la ndaku, anga no pesa un rapport, n'a répondait clairement, soit à consciente, n'a ébissé clairement que boza famille.
Ezaka boza famille. Mamwana bo bongisa a consciente. Chaque fois n'est pas nganda ko ba mama gloire, mkusu na bien ko gloire téléphone, habite bo sur la téléphone ngo. Les amis, j'ai boza famille, maman eza boza famille en fait. Bo mamoto. Et qui mukola suka ya pa ngana ndako aye azo s'agiter. Oh muninga na ye. Pas à reconnaissance envers ye, soit disant benga ki na téléphone, ba ça l'émission. Nous t'as racheté ndako. Azo s'agiter en fait. Ba benga, l'émission, non kenete, non télégraphe. Na yoki na six nanga. Na bien OK. To kei bandal to bana ba fodi akimi na santé azo lo non télégraphe. O kutu, ba bisinga, asembelinga kesi, po dominenga, po comme ça na kana ye. Non télégraphe, aza ko na télégraphe na misu. Na télémabou. Allo bien. Nabi OK, c'est bon. Et l'équipe mikolo, et tout un samedi, lobby dimanche na monie na émission. Na monie na émission. Tant que na boutou ko ba nga bêtise à samedi, qui a aucun été, bise que azo lukise na kisi, blablabla belé. Lobby na dimanche na monie na émission. Botou naï. Maman ba italinga te na kosola te. Na ça le côté parce que na kamala GLT, c'est sa vie en fait. Na kosola te a te. Et talinga te asala choix na ye, na va na choix nga. Jo to bengi se chez Flore, izaki pona sali se réconciliation na gloria parce que na ki na besoin te basa na rando ya ba insulte sur les réseaux sociaux. Ngam na bengi se chez Flore, aya chez Flore. Ngam na bengi se. Aya ka pe chez Flore ngo. Jour à matanga ya Rafine Tumba, bayaka 2 personnes. Tant azo présenter biso muningo bayaka ne aloba na biso ni oh moi si nanga muninga moi si a pe fi à réseaux sociaux. Ana vie na ina détruire vie na été parce que j'ai pas ce temps là. Mais ya présenter biso abi oh moi si nanga to seka kutu. Soki Josepha Sambelaka. Soki Fifi Sambelaka. Soki Gloire Sambelaka babili kamuna oloba. To seka kutu. Après ça bi moi si na ye mais baza basi e pe fi peka ya réseaux sociaux ya YouTube pe nga za intérêt ko sa munika muté na machana lukuta te esili na tira sona GLT asala kana ye jour bayaka na ndako Josepha obitumbe bimaka bitumba to bimina kati to bimina balabala mam na loba o nene aza témoin j'ai la séance bon à transport nene aza témoin. Assez un bon à transport. Pour na finga na réseaux sociaux. Na boya o yamba téléphone nga. Muta benga na yamba téléphone c'est nene parce que na yebi nene ya na ifasik. Na yebi na réseaux sociaux tenga na yebi nene ya na ifasik. To banda vanda air moko malewa moko. Pa ma nièce. Malewa moko na nene ya na ifasik. Na yeba nene ya na ifasik. Toi qui promotion moko ton abandi facile qui sikana 2008 toi qui promotion na nini ya après na lembi na nga na baye ko yaka tongo na ye bina biso na bina pema année oyo nde na ye ko pema to na ye ko zonga na mona asu nini ya te je sais pas soit aki na B ponga na A na ye bay na ifasiki a conscience pona mba téléphone na nga ba enregistrer nga pour battre les réseaux sociaux comme que Christian a fini ma maman battre pour battre la porte d'entrée nini a mta bondi langa yamba téléphone a consciente Dieu m'entend parler nini a bien na yamba téléphone so bi Christian yamba montente nga so na yo ok zaki piège fallait ba enregistrer nga muto na pousser nga à bout pour bi que Christian la mta liku matango au pese kanda a lâcher a pousser nga bout na lâcher là et bemba maman na o ba jusqu'à partir bemba maman na yo ba tient na réseaux sociaux pour me salir ba finga nga 2016 presque 6 mois na kosola te. Na vanda ma na garda silence. Na boya ko répondre. Na moni qui acharné même mati makasi. Na te ma na répondre bango après 6 mois. Et moutafi na réseaux sociaux. Soit sambela nzamba aza mère des enfants. Aza mama ya bana. Soki akosi nzamba opinion ye. Soki ngana ye. Toki bakamba to lia ta sani moko nzamba piniriye ana malokuta réseaux sociaux Christian vana pana biso abota kisimbi aza conscient soki ngana bota kisimbi un jour dans ma vie nzamba futaye yema na na prière parce que à la première personne ayeko sali nga dans le mensonge na ebiye na monnaie de vue
nga kosa na ngate ba boso na mona ye cousine na ye totanga ni classe moko depuis 6e primaire na kota 9e rue na mona cousine na ye a présenter nga ye na musika cousine na biso ah ok na leki nanga deuxième fois na mona na vie nanga Dieu m'entend parler na mona pas camarade dans les classes moko na ndaku na ye ba discuter na bango ya famille na bango nga kuto na ye wa copine nga zo futela na ngambu ya ngoni kota ina quartier wana Citas na koma be wanga na futela na sima gare centrale to ki musika en fait na ndoki pane so na s'ennuyer na ke pas copine na to ki total depuis 6e primaire en fait bandi ba amike na kuta ba vandi ba zo sambise ma famille na bango et rideau ezaki likolo na kote na bisi copine na bi ha mukolo vandi se na sebo te ande expliquer ma bébé ba famille ba tu na kota ngote eleki deuxième fois na moi na vie nanga na yo mone troisième fois je crois bazaki na ndeko na bango moko avant na mone troisième avant na mone deuxième fois mone deuxième fois na mone ke likolo ba loke mam na bango na ndeko ne moko ando etika ndeko ne moko troisième fois na yo mone pas copine pas ex collègue na wana na mona ye na yebi na ngata mwana ngote quatrième fois na yo mone Dieu m'entend parler na coin ya bovo na coin ya vena nga radio auti ndela ya parler du peuple azoya c'est na zo finga gloria na ngako na benga ya leki intel atali aye pona bena kombonete aye na tu na bi pourquoi zo finga gloria oh te finga ye parce que ba raison na ye na oki na ngaye ye tanga na miso nga répondre nga calmement et tout ça bien so zo finga elle ko finga nga za camarade ya ndeko na yo ok na yo ke tout et tout mais ye kutwe na tika ke na ye ok kenda ki bongo akenda ki na aéroport ba kenda ko zo soki héritier je me trompe pas akeba kuna akeba sa sujet Christian ko ta misinga kutu alobi kutu boy na ebité ceux qui portent a besoin porte d'entrée moi na asenga ceux qui nga mana ki camarade na ye mo ta sengela émission pa na nga za mobali nem ta sengela nga et asengela ina sa émission parce que mobali temps a fongoli site à proposer nga na travailler na boyaki na ba message tout moi je mange jamais dans ma vie na mythomane te na tout sauf mythomane mobile ne asianga na sana site na bango na boya oso bo sana site na ko funga site na fungula site mo côté maloko eza yo na boya loko nzamba yebaki na ma ridicule que ozaki boy na biso comme si nzamba yebaki na boyo sana site na bango to cela bien mobile na ye pour te yeba na mobile ne avant que tu na yeba ye avant que ne ba ke ba mo sa mobile to no so da bien makasi eleki abenga téléphone ah Christelle okosa na mutu boentel émission alobi kutu ayebi yo oza camarade ya ndeko na ye ah nani bi ok c'est bon pesa ni mona nga banini abenga nga je vous jure devant Dieu à conscience pour ça ni mission na binisaye makasi sina muninga bia abini pe mingi aya to sa l'émission aya pa nga to sa l'émission et phrase oh bamba retena ils attendent na lobby que na yebi famille na bino telle année